beaucoup. Alors, je reçois Monsieur Toussaint Diva, un entrepreneur, un penseur, mais aussi un artiste. Il est avec moi sur ce plateau. Toussaint Diva, bonne année. Bonne année, Laurent Fabrice. Na plateau en 2022, on a dit bonne année et qui est meilleur vœu qui est le 31 janvier, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, dans la réalité quinoise, il y a un mot spécial. On dit le belabiso en tant qu'entrepreneur, en tant que penseur, au Vandaka, au raisonnement mingi, ni nous y biso koloba, les lots na tongo na kin matin. Bon, nae koloba, pour nae bisaba congolais partout au Bazali, que les léopards de la culture, ils ont déjà sur pied. Ngai nazali congolais, musicien, artiste, musicien, guitariste. Mais avant en Afrique, alors tu es en Mboka, tu es dans Makambu ya Sika. Na kubakise sous moi Pierre Moko na Makambu ya Zalaka. Alors les Kamunaye nango vraiment lelo Kwanga elati elamba. Kwanga elati elamba. Kwanga elati elamba. Nandengeni. Bon Kwanga ezali aliment moko de base ya Mboka na biso. Bakoko na biso basalaka Kwanga. Peut-être siècle, c'est une technique qui a la kwanga na likasa. Mais biso ba descendant na bango to tiki kwanga na etawana. Et là qui to évolué té. Aussi longtemps poussou après 70 ans, 80 ans et tika la na forme la voiture ezali na pousse changer. C'est que biso to changer té. Alors le camarota kwanga na likasa eza penza commercialité. Ezali révolution culturelle, la mentalité. Bat ba kam mondeni bat baza ko ka ba immondis na ba caniveau. Mais c'est normal, baza ko vivre mentalement sérieux ba koko na infrastructure asiko ba bien monté. Yangwana la première des choses. La première des choses, Kwanga to considérer net moi ya kitoko. Mais alata lingwanda. Moya qui ne feti ezate. Moya bimana miso abatu ezate. Kwanga kendaka poto. Mais asuka kaka na ndaku ya ba congolais manke na ba supermarché ezate pozo ka soni ne lamba alati. Yami bale Kwanga zali baba. Olia Kwanga na mutu okoye bate basali Kwanga mu colonie et ko exprimer mu colonie ni basala mu condition nini. Mais okomona ezo déranger bisoté. Pour vie changer raté, ce sont des conditions ya vie ndem teza ko changer. Jésus-Christ a vivaka vio aliaka banini mais aliaka nini alalaka na mbeto nini na ndaku nini. Mais comment expliquer biso vie na biso etikala kaka wana mais ma condition vie etikala kaka wana Kwanga etikala na likasa aussi longtemps Kwanga etikala na likasa to évoluer té. Bakela na moi Kwanga moko la ça milité caché au tiété mais mesdames et messieurs Freddy yango donc Kwanga na bombi nini kombo pona chef donc yango mesdames et messieurs Kwanga olati yango elamba ya kitoko makasi ouais batu baza kokamwa bamesana boete soko bisi batu Kwanga mutakamwa seki bamesana ba biscuit bamesana mais ina informer batu lipa biscuit Kwanga nyonso ezali ndenge moko tout comme pomme mbuma makaku tondolo mbili sobe nyonso ndenge moko mais biso mbili sobe zonga sima tokoma somanga so to uti cimetière na nécropole na Kikole tondolo zonga sima bat bakansi pomme leki mais nyonso zaka ba fruit balinga ba valoriser ba fruit na bango donc biso to ko valoriser culture na biso congolais façon de passer ya congolais donc aussi longtemps que comme aux arabes la casa est difficile pour tout se développer selon you en tant que penseur ezali esprit na biso tikali wana après ba koko na so asala Kwanga bato basisi ba université basali loni pour Kwanga ezali seule preuve que ba koko na biso bazalaka mayele pour garder biloko une semaine 2 semaines et pour la thé donc on est déjà chimie bazwa ki ba formule o ba kosala ngo donc ba koko na biso kala wana bazalaka mayele moni bato baye. La première des choses basala ki ezanini ndeko nanga journaliste ya monene Fabrice ezalaki koboma nanu âme ya mutu parce que bakokai ko dépiécer Afrique te ba kablon na Berlin te ça ba boma nanu Afrique donc yango biso to comme ba acculturé soko zui écriture ya ba chinois ozui bilamba na bango ozui biloko na baliaka ata chinois zate on comprend les chinois ozui ba arabe ba nzambala ba écriture na bango ozui pe ba indien ba sari ba biloko wana on comprend indien nous avons quoi
biso africain. Nous avons quoi? Donc on n'invente pas, on ne crée pas. Mais tout ça on a niveau likasa papa. Kwanga za biloko kitoko. Mais totiki on a likasa. Ozomona oye bateka ngona mesa salite kaka. Na sima ya basala ngona sima ya ndako loko neza nso kaba kwanga leri. Toko sa ba kwanga sima ndako kaba na meru wana kaka. Kwanga leri. Toko sa kwanga leri to sala ba condition moko kitoko. Mais oyebi ke ezape identité na biso ezape culture na biso et moi kasa wana ezape ko kanisa ba ko. Bon, kasa to boité. Attendez biso to sala oyo to modifier kati ya kwanga te. To pesa kwanga elamba ya sika pour abima na miso aba. Ezaka kwanga normal mais to moderniser ka na emballage. Omoni elo oni ezali ya likambo ya fierté na likambo ya dignité. Sani influencera gwa biloko te. Mais so batilo na sani mususu ya salite okolia biloko atata biloko ya kitoko. Très bien. Donc ezali kaka kenon to fierté to moderniser loko wana kwanga na 21e siècle ekotika na likasa te. OK. Mais condition to liango na plat traditionnel etikali to ke moi liboke moi nini wana boyebwe mais kwanga o to sala on a souci et puis à part ça comme on a insisté ba toi comprendre likasa de sala kwanga et vivre mingi te peu ça végétal après même 2 jours 3 jours on va polir pour les saravans oyo et comme na vie moulaï koleka et ko ça la 3 semaines et ko ça la 1 mois de comme na vie moulaï koleka OK ya inde to bakisi mois vie sous ya kwanga na ko 2 jours 3 jours au moins ma kwanga ko me baby te mais c'est net c'est bambonge c'est banini d'ailleurs il y a ko na supermarché net ba supermarché na biso ko na poto pe ko tina ba supermarché ezara na milliers ko travail toza ko interpeller élite congolaise va comprendre. Quand les alliés ont un message, tous ont besoin de révolution culturelle, tous ont besoin de penser. Aussi longtemps, tu as un niveau à l'Imouanda, à l'Ikasa, Makambo Ikendete. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, Kwanga et la emballage, selon Toussaint Diva, il est mort au Salango. Je crois que ils ont un échantillon. Donc, c'est un projet où ils ont clair calamité. N'a pas sur 1 minute au loba, l'ilobana souka, et puis ça va se passer comment, Mikoleza Roya pendant. Bon, n'a pas sur le numéro dans contact. Oui. Pour tous avoir bateau au bas au sala, pour recruter ma fille, pour recruter ma garçon, pour tous avoir besoin d'emballeuse, tous avoir besoin de bateau marketing, tous avoir besoin de chauffeur, tous avoir besoin de bateau, ben va contacter Bisso, on appelle ce numéro d'aller 085 435 37 86. 085 435 37 86. Bandela sous bien, bandela bien. Numéro na biso na malembe ezali 085 435 37 86. Très bien. Bazwa ngamoko Toussaint Diva, artiste, musicien, guitariste. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je Ali. Pour les gens, moi, préambule, moi, introduction. Tout ça, là, une série, avec émission, dans les cas, ce qui est commis viable, commis penda, commis consommer en gros, tu belango une fois de plus. Moi, je trouve que c'est bien. Net, les amounés, les amakassi, je trouve que, on apprécie vraiment, évêque général, il y a RSC, Église à réveil, en son éminence, Dodo Kamba Israël, on va inviter Nadja Lobby Kuna, on a expliquer le projet. En tout cas, merci na Monseigneur Moïse Chibumbu. Lobby na Ozalakuna, pour tout qu'on expliquer, tout ça a besoin de expliquer ba élite Yamboka. Très bien. Ba politicien, ba tuminene, ba soutenir l'État Nabiso, ba soutenir le projet Oyo. Merci beaucoup. Mais il faut les rappeler dans FPI. Madame, merci beaucoup. Ça peut moi soutien, par la pomme ça na bango pe. Soutien à Congolais nyonso. To sengi bino, merci mingi pour soutenir projet Oyo. Très bien. Il s'appelle Toussaint Diva, mesdames et messieurs, concepteur de Kwanga en Abengonde Nini. Mais c'est bien, on aura le temps d'en parler. C'est ça, justement, le but de cette rubrique réalité quinoise pour tout l'Axabino, la réalité où ils ont la ville province Nabiso à Kinshasa. Sinon, félicitations avec le nom de Dodeni. Ça veut dire quoi? Dodeni Ezali Kombo Topesi yango ya Docteur Denis Mukwege. Ah, donc on a combo na parce que Azali Congolais ou Azali excellent.
il est aussi oublié. Bimana balabala tuna batu ba éviter. Tolo bakaka makamunini aussi longtemps. Tozala ba valeur ya batu pamba pamba mboka ekendete. To pesa ko kombo ya do Denis parce que atali biso honneur mingi surtout biso batu. To kena na mboka mindele to va na mboka to yebiango. Merci beaucoup. Toussaint Diva, j'espère que le professeur José Adolphe Voto est content d'attendre le nom du docteur Mukwege dans ses projets. Merci beaucoup. Merci. Toussaint Diva, Torokuta Nalisusu.